Congo Liziba TV. Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous. 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 Zengelo mobu esala kinga bien comme on dit ça ça lobaki que groupe na bilo bomo za kwa mutuka oyo kufi mais comment bino lelo bossa ani et ça loko ni nango bobo bino moto so mutu alobi ke bomo ko ezaloka mutuka kufa ya loko porter parole et ça normal biso doit répondre porter parole parce que le président de bon et nous vivons c'est Douche Kapanga ce qui mutu aza na poste ayeko finga association baninga oyo ezake bato bakende de l'avant avec le bagage ya mutu ke kufa ke ne liboso et ça passe c'est ça présent et Douche c'est normal tout le monde est porter parole il y a mon vivant mais c'est les porte-parole oh mon Dieu c'est quoi ça que ba okende liboso te dans na freiner ba théâtre ba kende de l'avant te faut bino mo botala na télévision ba dire ya bato ke bato ba loka mutu ke kufa et okende liboso te et belé ya bato soki 70 personnes baza na 4 ya bon monko yoro balabo ke ba okende liboso te ça veut dire 70 personnes ba ko évoluer te na vie ndoka théâtre yona tango mususu ndoki yewana ndoka théâtre yewana ndoka théâtre tango mususu ndoka théâtre bloquera ba théâtre yewana oh mon Dieu joie image nanga kangisa na yango na permettre yo parce que yo ko lo ba neli te no ba okende de la vente soit retiré maloba oyote tant qu'un artiste tango mususu ndoki ya théâtre non asala c'est ça nakaya bata poto ba siliki ba iboza ba mandia boza ba lokoso tondimi yango nyonso balobi toza prêt tondimi na biso yango bana wanga na likambo jamais aucun jour balbi celui qui s'acquise biso neti binga boye to na problème arando te mais yana batu ne ba okene de biso bongo tango yo leki na émission ba otala yo biso to loba tala no aimons-nous réellement vivant biso to seka bon moko mais aimons-nous réellement vivant porte-parole na bango aleki na émission parle ba ke bato ba okene de l'aventure bando ka théâtre ba monana. Ba vérité. Voilà, bonjour, bonsoir, la navigation ya Congo Liziba TV, balandi ya Kevin et Panda Lekecho, autrement dit les mannequins de Kinshasa, mon pas sango ya solo. Le coup na prometa ki bino na ko sala toujours ba émission na biso, tozaki toujours na temps na biso ko yambaka ba artiste na biso, comédien malgré tozana moi pasi ya ko perdre ndeko na biso Chico Pululu, o mesali biso pasi ba sebele bazolela, ba sebele baza vraiment na pasi ya onga le toza toujours na temps ya ko sala ba vérité, miko to sakara ba vérité pour na ba artiste parce que tout le plus ne ezabi na moko ya bango ya mninga frère ozala tous les jours na Chico Pululu on passer un bon moment parce que ozala toujours bien de monique ngesalinge sengoma lelo akomi vraiment kozonga na baniane ba artiste malgré evita ki bango malgré kima te ebité lo ni miko to sentir que famille wana ezongi sous pande ko na biso Christian Shoga mes condoléances merci pareillement parce que yo posa parmi ya biso oui les jeunes producteurs oyo moko mi bengaka na ba oyo pe parce que nga jusque là on a tourné pas na hote na ya ko mona na ozo sala ndenge ozo meka un peu comme matcha salaire ya artiste comédien voilà quoi merci na bino tout merci tout bozo landa biso lelo to moni boto ko perdre ndeko comment lelo zaki moko ya bino zaki toujours ensemble vous allez la passer bien ce ko yebisanga nanu sanga pour le ça qui on est temps yokaki ouais le Ketchou est la première émission mais ba landia le Ketchou qui est à Congo Liziba o ba yokaki c'est-à-dire message ya fait ezala ndenge mususu message aliwa ezaka na bandenge mutu na mutu yambela rango ko yambonga na yambela kiliwa pululu mutu aku abilité onanga na benga ngo alali akufi ala mukite parce douleur wana que tozala na ye to swana to sala manga mabele malamu na ya mabe na ba mebele to sala o ezaka etika na mitema na biso etika na mutema na ye ninga kei que son âme repose en peine zamba ya mamoli monaï etika pe na mutema nanga na ba vérité mususu ya betelanga na ko lo bango devant caméra te etika li na mutema na ngai o ezaki azaki mutu aza parfait
aki na ba mabe ya ba mabe o biso batu to akizaka batu po to na katsa mokili bolamu na yepe excuse ezali ebele surtout que plus peka na bolamu ekoma lem susu omoni alo baka bolamu na ye mabe pe zalaki omoni likambo basalaki basaki boye sadi ne na katikati. Voilà, aux ana katikati loko mona eza fambo ebele oyo elobami mingi pe na bino na bino ba artiste azaki délaissé oyo ba artiste bolingaki te ozako considérer les sociétés surtout na ba tournage na bino na moni ko comment Dieu peut tourner na pe le sauter mais vous avez na ka ya pour op kaka nde ba dinga ba tikaki to azako kipe sauter kana eza makam op peut lelo memie na liwa comment peut mona ki modéro pe ala sema ki na émission ki bino na bino bolingani te bolingi était délaissé vous azako kipe sur ba tournage eza pe ka peut et stressé les lois comme matina maladie comme tiko sala ba crise wana non ngai pona ngai naza ko démentir likambo wana omoni so mutaza délaissé oui muto tournage ezo benga été po pesa mutu ba souci akufa et cause na ba salaire moko eza ya likolo so na ozwa $1000 ba longolinga na musala ona na ozwa $1000 ba ofutanga le soute ba linga soute et qu'on trouble au moins moutou mais salaire il y a $20 et go bon pour c'est faux archi faux au moment de qu'on a besoin de autant musu sur le bagi message mon boy tant ça qui na émotion et binitié makambo yo mais ayeba itege makambo e koko en plaire oyo ya lobaki pendant je ne pense pas tournage na biso théâtre RDC et comme ma mutu na liwa ou bien Moutaba Novana Bakengana a délaissé na Onga Nazalaki, Naza Sousu Yango, je ne pense pas. Bon, de Rabiazaï, pour les autres, il a trop chéé. Vena Salanini, avec un garçon de tournage, tel l'eau, pour le Singa, pardon, Ernios, na TV, sur la Yambi. Bref. Oui. Bref. Ah, ça n'a bref. Pour y avoir un zone, c'est un monument dans le sous. Na combien maintenant? Tous à la même maîtrise, s'il vous plaît, tous à vraiment la même maîtrise, il y a koye bandeni ya kolobaka na télévision parce que ça télévision neti biso batu bisusu ne tolobana biso ba vérité ezara nango bien la vérité blesse c'est la vérité et voilà ngana lo balam sou vérité batu ba sepelité batu ba sepelité pour na vérité wana et blessé batu muso batu bakomi ko répliquer ta muso atala ka émission te mamonika moi des commentaires maman alandi des émission te abandi ko finga pululu liwa pululu nzambe nika mutayebi na yemoko yemutayebi voilà na yemoko yebi mais comment on a après pululu kokufa bino ba artiste ebelé le commis entre bino ba artiste na ba diaspora problème télébi makasi pe e yindi pour la na mort et bino ko fêter kuna na kingakati affaire kingakati o créer problème o ba artiste bazo finga mabwa fingi bino ba na poto ba bino ba sala bino lo pobozala ba eda bino na bambongo na bango ba eda bino ebelé c'est quoi les kambuto muni mbutu ba c'est quoi boza il est connu dans le Cameroun. Les gars, déjà, tu as le makambo na affaire kingakati, tu as le yango déjà. Au moins, tu as battu, tu as tapé libaku na maloba biso to loba. Oh, même Bible, bien sûr, maloba le mulonko et le baramingi déjà rappelé na facilité à obéta libaku. Déjà, tu m'as qu'à expliquer battu affaire kingakati, c'était quoi, ezaki nini. Moi c'est mon conduit. Dans mon commentaire, allons déjà mon conduit. Non, moi c'est mon conduit parce que les raïs, l'excellence raïs, parce que ça président, il y a FCC, ça sénateur, ça toujours mon conduit. N'a quoi place bâtie, mais malgré ça sous président de la République, Makambo notre raïs, Chinarambo autrement dit. Asali yango na Afrique na mutasala yango te na monde ke mutatsi ke la mutu poste place oyo bomengo place oyo batu bavanda ka bamoni ke na otika makambo mo me opesi muninga poste et salama na mti moi si na ye alinga biso tango azaki na pouvoir na ti batiki pouvoir azalaka toujours na ba comédien kobengisa oyo babengisaki ba comédien ezalaki pona to fêter fête ça a besoin à fêter na baye ezaka bisoté eza chaque année
entre les 24, les 25, les 26, a fait même na villageois au bazalaka na kingakat na territoire au place ni na bango ezali bayaka ba fête côté si bango o azaka nango apesaka parce que maman ça elle a plus Bible lobby la mère qui donne c'est la mère qui reçoit aza maman o ayebi lilo banzambe tant abenga biso amenga même na chiko pululu azaki parmi ba invité ya maman mais nzamba yebi na mabongisa ye ke chiko pululu atiki biso loko ezaki calendrier bakoki ko reportante parce que ba toyebi mboka na biso par rapport à ba continuer ba vivre selon calendrier na bango ezaki prévu to kene le 23 le 24 ezaki prévu déjà le 26 ezalaki ya kokende le 24 ezaki apoto ke zo ba biloko ya kolia pululu pas ezaki parmi ba invité teme ezaki mabongisi déjà ezaki bongo. Il a prévu plutôt il y a Tozabiloko le 24, si je ne me trompe pas, le 26, Tokende Kingakat. Alors, tellement que je suis à Koufaki, nde balongola ki programme il y a le 24, Batsebiso le 26, parce que ça qui est à Bakonzi, Batebele, Baki, on a bipai na bipai, Bayaki, on a bauté Betaziri partout. Oh, aïka, uniquement pour la fête, on a 2 jours à les loges à lobby, pour perturber le calendrier, c'était ça. Voilà, il y a un monito Kendaki, il y a une façon de biso un message à transmettre pas maman. Parce que ça, la seule maman au Lelo, na kati ya Congo RDC, o azana souci ya bandeko na ye, bana na ye, ba comédien. Mutazo simbio boye. Abendi yo ngana bakena na dingité quelque part les quelque chose. Mawana ya pulu kimaki bino abi bozo bina et c'est mawa kimaki te yo zaki pe na kingakati ona komi longola te. Ozaki na kingakati, zaki teke mawana biso, ezaki nini? Même ceux qui boutent un problème na vie. Batinda ka ko se défouler quelque part non. Donc ça n'a pas problème qu'il ne place ba environnement ya li bat basé belé. Yo ka mo makele la bato zo seka ba comédie ba ali ba o seka et longola ka bato. Ce qu'on a maman moneke non. Ce qui na tiki bano ndenge ba kotia ba na succès belé. Na ko yo ka pele msu na kinga katia ok non. Mo ka sali AVC et ko luka problème. Ya ngwa sala ki moi pas de danse. Aningisa moi ba comédien et longola bango moi mawana mukie pour baza batunaye après biki ni na ngaki asala c'est ça na kaya bata poto ba siliki ba iboza ba mandia boza ba lokoso tondimi yango nyoso balobi toza prêt to ndimi na bisango ngapo na loba sute na bika ke ngana ndimi tout o bazo finga ba finga o mama na ngako koko na yo mutu na yo tengama ozali nini boye o matoi no boye oza moi jimambala. Mais le bon un grave bon boye bata poto c'est que tout ça la mukili c'est Dieu. Personne n'a ça la mutu na mukili. Et ça étape ya vie à mutu. Pour mutu na pas kende poto yana batu mususu a dépenser na ye net wana ba collègue na biso. Ba kenda poto le musu a dépenser de $1,500 papa Edi Kilombo. Papa Edi Kilombo a mis na poto a dépenser le côté par rapport à musu ba dépenser ba 10,000 banine. Kokoma na poto lelo poto na lobango à chaque fois ba komelanga okoyanga noir mais vérité na biso ka tolobako yo poto eza paradis eza pays mo ya bandeko mususu o ba bongisa mboka na bango lokola ba sud africain de ba bongisa Afrique du Sud na bango lelo na ba pays na Afrique o eleki Angola na droit na kozala na logique des choses ya te ba pimela même na ba américain ba visa Angola ka to mona ya mabe oyo. Et chaque pays ba ibineni ba créer makambo na bango. Ba na Europe wana ba mona ke bango ba komisa mboka na bango lokwa ba demidi ba paradis. Lokwa biso ba africain. Toza ba envière. Ba complexé. C'est pour si non le bango. Prévané zela. Sadio Mané na Messi. Sadio Mané a raté ballon d'or pour ani. Pour na biso ba africains. Ba mona biso on a ye poto Europe et l'équipe paradis et l'équipe Afrique ba bino biso mo bozo ko envier mboka na biso beto peso ka mundele lokaza mundele te ballon d'or pour na biso mo to kumisa mboka baninga ba monike biso tout ça na scène na bango faut ba sala makambo bango bazala ngo besoin mukolo africain ko comprendre que je suis africain na mboka na ngeza na or ezana nini on a ko sala effort pe na kata mboka na ngai na ko zwa quelque chose au mona mundela o sakana suna mututi lokwa biso to ba envier to kena na mboka oyo to ke ko luka même ba libanais ba banani ba west africain
soit qui est Europe, à qui esprit, à qui Goluka. Même en Congo, tu as West Africain, au monde, on a dans les gablos moroboyés. Mais Kenya Namboka après 4 ou 5 ans, on a immeuble. Parce qu'il y a des bits à Goluka. Nous, les Congolais, nous avons des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens Louis Vuitton. Oh, mon délai, moi, je suis Louis Vuitton. Surtout nous, les Congolais. Il y a un comment ça la biso mitema au batbanango azwa ki lobby asala ki boy azozo soutien en Europe et commissaire siko mutema tu vois que batapoto bazo finalement bazo raté si je me comprends bien et ça non na fini tout na bazo finga te mais na lo ba vérité na nyonso wana si amone on lo ba boy na s'attendre na ben gire moi je m'en fous je te jure maman na kena sama bele mutu nyonso finga nga et la musanga eloko te et osalanga eloko te parce que tous les Congolais, pourquoi faut finir avec les Congolais? Pour les gens qui ont makambo ekomi ne ekomi boza, pour les Congolais na biso, baza ko oser, toi pe batu. Na fa na internet c'est bon atala. Tonton mo be komi maman chodi nsoni. Matu nsoni o auta wapi? Ota no fa na bakota ba boma kuna kenda poto le mso nenga klande nenga nini boye. Akomi poto aye boye abani ko finga muninga na Congolais. J'ai pas dit que na lobi bato na bataboma. Exemple. Na peso exemple mutu la mutaki na poto na mutu so bimisa bateka lopangu aluki poto pa mona poto te yana batu musu bateki pena lopangu mobimba aluki poto amoni te ti lopangu mba bateka ndamba si nyo se koki et si le pona yake poto yana mutu musu pape di kilomba ida bango na $1,500 si bazongi se lepe $1,500 na kepe poto ya ofele bazali ozobona c'est normal c'est un facteur chance ya bato alors pour ngai ben site na ben gire ezamabe biso to la paix et tant que artiste congolais toko m'appelle à niveau muto longa simba nga ya bisanga ke no shoga poko mon terre promise il faut ça la boye non lo non on me manga ite parce que on a batu boye ba olinga te ba olo ba boye non on t'a paix intérêt nanga ne loko ninga na luka na vie libaku te mais batu belé bisusu o ba le ba finga na nino ela ba mama musu bakuta na mama olive totanga kombo bakuta na mama olive na nini na nini na mboko ni Dubai mama oleki ba mama poto bakuta na mama olive ba yebi place olo ba boye batu bakenda nini mama oleki mama pena ko fungola saki na ye ezaki privité mais akabola ba mama na est-ce que ba mama na tamba kenda poto na ndimite ba ofinga ba ah quand même il y a des gens qui me disent que non il fallait bongisa mboka bango baza sous la pouvoir so bongisa mboka ni profiter ni ta kebino ba artiste na 18 ans maman Olivier basali na kati mboka fait profiter na ni qu'est-ce que vous voulez là trop bino ba artiste vous voulez là oh mais to le là parce que au moni le kechu to lo banga munoko e lo ba mingi betsaka mabako ebele na biki na miso na ona lo bi betsi batu mabaku ndena bo tala na se déjà tala ba commenter nyama na yo tufi na yo tala yo okoyanga noa zoba nyama boko kufa na kingaka tsongana omone bolie bangombe wana ta ba commentaire ndezo kita tous après nango to nena bo ngana o marché soutien bano wanga na likambo jamais aucun jour Balbi celui qui s'esquisse s'acquise. C'est pas l'orgueil, mais c'est la vérité. Bana poto kala. On est bana poto solo pena ozaki pena ki ba fait na biso ba modogo jan fois ko ferré. O ba kena poto solo. Ba fait na biso ba li soutien. Ba poto na biso bebe poto. Oyi mo na poto so yeboye. Ale kana bidon lem su ya au pire pa maman na taba ba simbele. Famille Rolande. Lelo ezaka na soutien. Et comme moi poto bengo j'arrive mais manga na chaba. Là ndeko na ngai. E poto woni ne c'est comme ça. Top c'est partagé na bandeko ba diaspora ba ko dire maman Olivier sali binoni ba te mun azo leka azo so bakaka azo kuzo choquer ka bana poto kuzo choquer te moni pona $20 par lo yo ba $20 no tinira na western te ndeti au moins solo tolo baboye ngana bo tanga comme apakala oui c'est Christian qui parle orgueil à théâtre ba nyusu ba yebi na bango ba ofinga bo finga ti bokolemba mais l'essentiel Nzambe osala obiso osala otozali nango apesa biso souffle de vie liboko epesi na gauche droite c'est balté bana poto basala biso tezaki musala na biso to osala to partager biso to pesa bango plaisir et tant que ba docteur na bango ya joie
bango pe ba pesa biso oyo baza nango ça veut dire yeki tono pesa no bazali baki batu oyo bana poto ya kala ya solo bana poto ya nange te o ba oloba mingi ezaka bana poto ya ayukle otafi ba ayukle Je vous donne un problème. Voilà, toi, j'étais déjà côté, on a tout évolué, tu as en plus, il y a ça va? Eh, maman Olive. Oh. Ah! Na pesi maman Denise betu ya colonel Tshisekedi bango tebele parce que azam sert na biso pas soutenir na biso mingi maman Denise betu ya colonel Tshisekedi bango tebele. Voilà. Lelo ezana kamera ozulu ba na internet na uti kolanda émission moko ya Ventsakala oya sa émission Shoga tala ngate oh Zabe talanga to kodis ko mambango yebisanga nam oye na toki pe nako show ya Kinshasa to kolanda émission yo oye le to telaka na moto na biso yebisanga nam natula émission ya Ventsakala pour to tourner marambo pour mamka ya organisation de bossa matanga nous avons besoin de trona pululu est-ce que bibi ke pulu pena ça c'est bazwa kana c'est vrai Ventsakala bibi bana ya kufi est-ce que bazwa yokana ba vérité musu to ko la télévision te le quoi ye chiko pululu tia kufa beta li na télévision te ngana ko lobango te na capacité ya loba makambo na te voilà na capacité loba yango na ko lobango te parce que Ventsakala lobi ngana ndo bakino chiko na sai bano yokana te je sais pas bat botsanga wapi to ça émission pour battre la biso mais ba tu peux ça biso wapi par rapport ya Chiko Pululu na ex-président naï parce que tout le bapé moi ba bien bateau to ko ça te ka to ba ka non sur likamboye to bando tsaka quand même Chiko pose à l'eau pour lui parce que ça il mo azalaki azwa ki ya sali o ya zali sauf que réalité ya vie et ça là que les deux personnes comme ah muto anyoko lenga na makambo na salaki c'est normal c'est la vie ya loi nature au moni le quoi ya beta on a TVT ba yoka na te ngana na maloba oyo oloba te pour obeta mais félicitations parce que dans un groupe na biso ya organisation ya matanga ya pululu on a manko chaque message moko baki ke bon moko et mono vivant ba groupe belé biso zara eloko moko tout le kasani tolela pululu zaki lo moko et sala kinga bien comme on dit ça ça lobaki ke groupe na bilo bon moko zaka mutuka oyo kufi mais comment bino lelo bosa ani et ça eloko ni nango bon même moto bo kika pa moto zani ngana go répondre boyi comment il va pour nous il faut interpeller biso quelque chose biso toi même si biso bata bon moko to bata paix ce qui mutu a nous vivant à sa porte-parole bino boyebi ba sankara po c'est peut ça wera ezarandeni so mutu alobi ke bon moko ezaloka mutu ko kufa ya loka porte-parole est normal biso doit répondre porte-parole parce que le président de bon nous vivons c'est Douche Kapanga ce qui mutu aza na poste te ayeko finga association baninga oyo ezake bato ba ke de l'avant ayeko ba ke ya mutu ke kufa ke ne liboso te na bureau te bureau za pa minata na chapa problème ya te eloko nyonso pe banana 10 et banana 0 po comme na 10 bureau ya aimons nous vivants na Kinshasa eza wapi ya nulle part au mona ça veut dire biso to pesi message oyo on a besoin de lutter contre pauvreté, la pauvreté est comédienne à Kinshasa. Tout comme ils sont à moins 50%. Ça chose que nous avons à 200. Aux autres à 200, Gabriel a dit oh, on a 50. Tu as comme on a 200. Si bactères ba on mata comme on a niveau mobile. Notre bit yangona ya bomoko. Aux autres on attend ceux qui portent parole moko. À l'équipe qui a émission qui porte-parole à l'équipe d'émission et ça peut se ça présent et douche c'est normal tout le monde est porte-parole il y a un monde vivant mais c'est les porte-parole oh mon dieu c'est quoi ça au finga oye o ba non ba comédien o ba okende liboso te ndoka théâtre za nani si parce que muto ça na souci à théâtre de l'avant yo que le bana manière que ba okende liboso te
dans un freiner ba théâtre ba de la vente faut bien mo botala na télévision ba dire ya bato ke bato ba lo mutu ke kufa et okene liboso te et belé ya bato soki 70 personnes baza na 4 ya bon moko yoro balabo ke ba okene liboso te ça veut dire 70 personnes ba ko évoluer te na vie ndoka théâtre yona tango mususu ndoki yewana ndoka théâtre c'est ça ndoki comment yo lo bala bato ke ba okene de la vente ba benga ba okene no bato oyo baza mutu ke kufa. Et tant que biso tolo ba bolamu ya nous vivant et tant que na kata nous vivant nous avons des amis nous ba Fatou Miracle ba Douce Kapanga ba Ansluzolo ba Mike la Duchesse malgré ba biloko on a biso mike aux 2020 personne ne kolinga ke ba théâtre ba de la vente tango mususu ndoki ya théâtre bloquera ba théâtre yewana oh mon dieu joie image danga kangisa na yango na permettre yo. Parce que yo kolo badeli te no ba okene de la vente soit retirer maloba oyote tant qu'un artiste tango mususu ndoki ya théâtre non photo loba parce que moi toloba ni Chiko akufi et après parce que matanga Chiko koleka et après maloba na biso pourquoi yo ba ke par de 70 personnes bana kati ya association loka bomoko yo ba ke bomoko eza lokola mutu ke kufa et okene de la vente pourquoi so pesa baninga chance te. Il y a des artistes qui ont chanté. Il y a des gens qui ont artistes qui ont chanté à zéro. Tant que nous sommes des théâtre, mais nous résumons que tu as mon rebelle, ça 3 000, 2 000, 100 000. Attends 1 million, tout est vanité. Moi je m'en fous. Personne n'est aux amoutous. Mutu na mutu na vie na destin na nzamba sala. Mutu bakune na lopangu azati. Roi Salomon kuta zaki na 300 femmes, aller à 500 ngombe par jour. Et qui na mukula mona ke vie comme na suka betara mesa, tout est venu tel mena ngaruwa na otika mukilo batbani ko tombola ngai. Totika mort à Pouloulou et interpellé biso quelque chose. Biso on a besoin de paix, message ya bon mon corps dans message ya paix. On a besoin tozala un monde nous vivons idée na bango eza kitoko NTPC oh génial parce que ba icône bonbon encore association des femmes artistes de source ezali on a besoin de tomber la théâtre na biso to bano la soute to bano tala maman livre soute to finir ça sous grande maman na biso te olive lembe to no tala ke musala na biso lelo et comme ko futa biso mais soki yo vandi olobake musala ya baninga yo kene liboso te ndoki ya théâtre yewana amila kisi ye mofo boke nango likolo mais le cola yo chokoza muto wa problème mais attache na ki pa première réunion bosaki pa Pouloulou na assista ki wana zala ki wana ko bimana yo loko ba tsebo ke mupanzi boyo ba na okete non comment on était non comment te moni kaleba te mi kuna na moni bazaki bele sodiata tozaki na besoin mona micho tozaki na besoin to na besoin to kunda Chiko dans la tokunda Chiko na kimia nyonso polémique ezalate biso nyonso tokene komona bakulutu na biso ya NTPC association bomoko na ministre dans ekomi ebo fina no force te tozo ba bébé Kirikou ome Kirikou la bota mabuka non Kirikou aza butu kufa ta pesa ki mboka na Kirikou et petit voyant ba petit bosugisa voyant ozomona mais le Kirikou a sauvé mboka na ye Kirikou na mayele na nza mapesa kiye a sauvé ki mboka na ye ndenge mona bomoko tokene komona bakulutu na biso to bi to kunda machiko calme mais ceux qui batu boya na désordre ke ba luka ba ke créer ba réunion mususu quelque part cela veut dire il y a désordre to boyi rébellion to na besoin tous à la unis bomoko komba bomoko to kunda Chiko Pouloulou dans les bons yango moni ngai na baki no lokana kene de réunion oyo na okende réunion mi balete pour na mwi boto bimba te muna yo boy ba benga boya na ko yake parce que na mona réunion na mona sans ya réunion te tokoli po na tele makela mona so sai lobby abi ah so tikuna ya lobby biso to sala ya biso so so bipo kenda ki yango to avancer to hotel masko ana te parce que etika matanga Chiko Pouloulou le bima le 9 ba okunda le 10 et osala na Vélodrome parce que tout le monde tofanda qui totali ba capacité to ngatu eza la martyr to bige martyr ozala vraiment eza saturé na par rapport à programme ya Fecofote mais ya FIFA faut sauver pe Kolo et Congo parce que ça Congo et vite ngebe tane équipe moko boye bakanga ngo 2 jours avant 2 jours après ne ba libéraka
stade tout le monde qui ndeko na biso a umeli trop nanda kwa malili il fallait ko bimisa corps na ye to condamné to kundaye c'est-à-dire en plaire wana pezaki nango ko aussi la pe boyer yango monaki to préféra qui déjà posé conclusion presque conclusion presque conclusion c'est confirmé pour les nefs c'est pour les nefs parce que la famille le ba c'est date les nefs sauf imprévu on a ébiqué eza les nefs bima et rouler lama na vélodrome sauf imprévu programme on a ébi lobby to na réunion mo soki 8 personnes na papa Masumu réunion comité d'organisation tous ala ki wana pona ko mettre moi fin na ba budget o esengi poto lela na nazo comprendre peut-être parce que éclaircir na likambo parce que na organisation ya matanga bona combien de personnes parce que tout le monde musoso ba fatu mutazo simba mbongo te fatu mutazo simba mbongo to soulever un peu point à Gabriel parce que Gabriel pas parmi dona to benga plus dona avant umel pe d'Angola yo to tseka mona dona Monico maman na ya barabiso bien doni Monica on peut to tsaya dona Gabriela to baki non Gabriel parce que tapé na comité ya côté ya mbongo parce que ayebi ko senga mbongo soka lo ba po na mama mbongo mutu ko hésiter ta to sangi na to sa effort aussi mbisa keke mais le quoi lo ba to ba fait belete na réunion te za réunion mo kazaki moi bloc on a tout solo à tout ça point to ba esengi nini pona okunda Chiko Pululu monta mo ebimaki et monta pena ebimaki otoko ikolobango basengaki esengi $10,000 $10,000 pona okunda Chiko Pululu yango wana bandeko bolo ba mingi bo solo la bo finga bo sala boye oh vraiment bo fetaki bonane te na niveau ya Europe ya ba diaspora bo fetaki bonane te pona matanga Chiko Pululu place bozali vraiment to senga na bino basengi biso montant oyo po to luka moyen déjà ex-président a déjà eu conclusion na makambango tozaki na réunion en général babi ya kiti non réunion générale nabi réunion générale azalaki réunion générale eza réunion générale mutu soka yete mais soki Gabriel ayaki eza déjà assemblée générale réunion aux autres chers mon pensé hein na so evate le kechu munokebeta mbelo ba mingi betsa mama bakuda to c'est clair c'est la vérité c'est ma vérité pe le kata la vérité ko le kata parce que toi na matanga chiko na ebi ke mona miso to ba na so ba vérité ngakutu ndeko na ngamoko en Europe dadu kutoma bisenga ye shoga na tele ba émission mingi ba vérité ne komo le katro monde rambino e komo mama e komi mabe makasi ko le kambaka munyonso éviter na makambo susu oluka biso to ba Mandela théâtre tout ça est fort et on ba vérité po batba longola complexe que soki eza yo oza na lopango eza yo bato pe ba futa na kata lopango eza bango te bana mo ba locataire so biso isola ma pango siko ki ça c'est to vivre ndeni muto teka mapa ozate to nolia te to no sa solo te biso iso zo riche nzamba sali bato nyoso ndenge na bango o aza nango eza ye gloire à Dieu mais ko beta tolo te parce que roi Salomon qui solo ya roi Salomon interpellé batu liwa Pululu interpellé batu était bino barando et si là bozala bien biso neti binga boye to na problème marando te mais yana batu ne ba okene de biso bongo tangu yo leki na émission batu ba otala yo biso to loba tala no aimons-nous réellement vivants biso seka bon moko mais aimons-nous réellement vivants porte-parole na bango à l'équipe d'émission par le bateau bateau ba okende de l'aventure bando ka théâtre ba monana mais en 2020 au peu Dadi di Kambala lelo aza gravement malade bino bo moko bo sayene biso omoi ba moko to sali bis na biso te poto soutenir na bato ba obela biso bimisaka budget biso ba moko eza ke to longola bato na esprit ya complexe comme comédien à lamuka aye ba droit na ye kene na boye na osa sous théâtre $20 te faut bando futa ngo temps ceux qui ont se révolter bino ba leke tune boza na ba budget na bino ba $10,000 bo kangango bo komo luka ba $20,000 po bando futa ko ba comédien c'est biso bo moko to sali yango na un monde réellement vivre ça pour na batu oyo ba obela ba sali yango pour na bongo et ça m'a bête normal déjà na cas ya PV Dadi déjà c'est bon bazo évoluer Tobi na cas PV Dadi déjà bazo je sais pas dans la cas tikudate moto yokte
nayebi te wasko fo yamba Gabriel autour na parce que Gabriel ne aza entouré na bato belé parce que nga lelo bato musu ba bloquer na bango ngai ba so sangate na solaka na ba massa na lokwa ba mec la duchesse surtout ba Igor 2 minutes te to solo la bien te to ça la clair ngana to komana te a bloquer ngai to solo la te suite ya makambo eleka ki to ça la clair. Exactement, pour bon ça fait à la fin de l'année pour bon ça magambo. Et 2020 était binoli. Tiens, on a Nathalie Kombo na ende konangai. C'est un jeune frère à moi. Ozomona par rapport à quoi? Cela veut dire asa mutu to passer ba bon moment na ba niveau tout. Ba bon moment, ba souvenir on a vie na ngeti kalaka. Mais so na moni boye et ça la passe to ba ndeko na ba obe ba ndeko na pena ba obe nganga ebele ba biyo fotika musala o. Parce que la vérité ne l'équipe. Ils ont un souci. Les gens qui tirent Moussala pour nous bander qu'on a eu. Mambele loba est choqué et on dérange peut-être on va éviter. C'est ce qui s'est quand s'il te plaît, celui qui s'excuse s'accuse. Les ketchou, bino baba promoteur ya mama kamunionso. Nga yo ben ni ke asatine nga ketch. Oye bien on est mais yem tabenga ke biso ke dota ba shoga oba oyanga no. Yo loba nga. Oh, wanga ni se wanga no pour caméra ndima pe makamu ko sauver. Sauver nani abenga les ketchou. Yo zwa bilo on ba ketcha kabilo bilo bela kabila mba pe on la. Siko nga shoga. Oh nga na pesa eza nini? Yo pesa eloko te. Merci bato ba mona shoga propre. Na nzela ba yebi ba parcours na biso. Na makambo moto akamana bo vala ne bisika moko. Bon asiluzolo. Oui limbisanga yaya. Na limbisanga te. Zala mukolo kolinga koyoka bilobi te nangolo bango na télévision. Vous avez choqué, c'est ça de voir. Koyoka bilobi te non koyoka bilobi te so za mubali ya solo. So za problème na mutu quelconque na la maille de la duchesse. Te non to ba pour la poululu te. So za problème na Christian Shoga appelle Christian Shoga ba que mon frère na yoki boye et non o le kana quelque part na ba mirmira ba comme tina ba benga mutu pa lo belaye. Cela veut dire que tu as un point haut et ça là qui est Shoga comme un beau autant à combo dans la télévision. Toi-même tu le sais. L'hypocrisie c'est bien, et ça bien tu sais. Tant au fou comme autant à comment Nzambe total à rabato. Tant au tinda batu. Ba menacer mission na ya kitambo et ça batuana ba oya ba lo ba keno telle personne boye ayeko sala boye. C'est pas bien, c'est pas gentil. Photos à la batu, tous à la lâcheté. Tous à la baille, mais tous les gens n'ont solo. Les gens qui sont menacés, tant que sont des gomos, sont le problème sous dans un site, dans un théâtre, babomine déco. Est-ce que fardeau on a égoïa na mutu na yo? Ça veut dire que non. Théâtre, quand on est au bateau, les gens n'habitent pas dans le cas momo et gros à la quai, à part Colinganaté. Mais dans un bateau, on a tout le temps. Le cas Gabriel, naïbi que Gabriel dans un chaud. Sur le binet du Cambois, bomba d'inté, naïbi place une enfant dans Gabriel, dans un Gabriel. Nana ba na plus na ba basi ngala plus na ba la basi ba ilunga kala to zakana bango Fatou Miracle kutu so ba mona déjà que maman social koko na ngoto kufa mutu apesi non mukala raté ngala da artiste so na ndima ki jour wana ezate ke na mukala akamara na ngai yalo Gabriel ngala na problème na ki sasa Gabriel atinela nga mbongo na pandangola na ki Angola Gabriel astikelinga ndaku na yazu ya sika tikelinga ndaku na kolinga mutu wana te na bolingo ya solo pona nini en plus poto be banana Gabriel na yebi Gabriel makambo na loba na Gabriel te poza show nango ok yebisa mutu na suka nango alimbisa nga shoga mta yebisa nga ngam na bima songi ozo comprendre ça dit koyeba kovana na bato na zakana be bakata na kana ba Zidane la plupart entourage zangeza bana basi ngazana ba masala nga pe nyoso bana poto to be bana pe na bango to lo ba vérité te ba Igor de to be ba ngulu makasi na Igor kuta lukela nga batu Nzambe ya makambu ya théâtre to linga nga pona mama linga na kuta sala ngo soutien to tika la biso makambo to linga dans les bons conscience mutu se bige no koto ya point nga soutien OK na coin na mutu na ole to lo ba kana mbebo parce que je peux parler dans lo ba ke no to linga na soutien mais et là un message c'est le bilan va te le mais c'est mieux ba acte et comment éducation pas battu d'habitude que so na vena Gabriel mutu mwa yebo na yebe lo ngita bisike non Gabriel o nani tanti longa pembe na biso so manga meta c'est important tanga longa bi bato pena go ba koma olingana c'est ça
merci on a kokolo ba yango na komi na suka ba mbote la batutu matanga chiko ba question sili et sili to kata yango ba question sili loka ba question sili to c'est la ba injure na bino bo finga nyonso bo finga to za merci vraiment na yo na bango merci na ngai mais merci pe na maman livre ya mbagi bisonga na yo ezali première photo que kinga kati nga na yo pour les lames comme ça bibela ah nga vraiment les ketchou ko kata ngote yo amono kati so kati boto yebisa mère les ketchou kata patio nga lobaki pour batalaka ngano yaki première fois maman zaki gentil envers biso vraiment so mutaza ko aider boy mutaza ki première dame à considérer yo basali liste ya 2 millions de personnes mais batika à 250 personnes. Maman lobi Christian Shoga très bien lelo ya komo na ngai et sengo na nango moi ça mon konzi ya sénateur merci je manque le mot j'attends vos commentaires insultants je suis là j'attends vos commentaires insultants merci les que tu passes à Kina ingaka tozaki ye les que tu parles moi on goûte à ça on a somba pina mutuka ndabo na venir akabola ni soso na loso nani Kevin pas de les que tu au seplana biso message pe quelque dédicace au boira c'est koseka oyo eza façon ya ko se défouler parce que na perdre moko ya ba généraux ya théâtre to perdre moko ya ba généraux théâtre psycho pululu alala ki akufi atiki biso c'est là vraiment choquant voilà bon moko ezali et moi nous vivons ali ANTPC ali association des femmes ezali ezaka poto soutenir théâtre na biso tozala ini na ndenge yozo mona moni ke bato baza yanga oza ngamba bato na yo so pe baza ya yote éviter parce que eza normal na ndenge ya bien bonsoir bonjour na bato nyoso baladenga Bobet Sam Fifi Bolili Lissi Balingi Christopher Wina Pressier Boaki venanga nono makangila le top noza dudu makangila venanga Chims Kabegele batutu balinganga Christian Shoga na Afrique ici namoni champagne overdose inda bana Cape Town champagne overdose merci inda bana Cape Town obi ke bana Afrique ici makambo de tala bango te ba finga na bango bango ba vrai combattant mais ba finga bango te to ebité soki na finga muta yoka même mwana obokola na ndako soko bando beta yo bete ba finga ye mwana yoka te merci na bino to linga Kevin pas le ketchu vous seperanga abonnez-vous sur Congo Liziba TV na sima kamera ibongo Jonathan Dario et tout monde mbala sima bisous bye Congo Liziba TV pour plus d'actualités abonnez-vous